Bandeko na ngai nazali koyebisa bino lelo ezali ba secret na biso nyonso ezalaka dévoilé na caméra. Lelo ezali le 30 soki biso bana Congo tofungoli miso te kozala pasi. Caméra azosola na ba généraux nyonso ya kala ya Kabila. Caméra asalaka réunion ya munene na ba généraux nyonso ya S. Je pense que boyebi yango. Caméra aza moko ya traite munene. Batango fort, bantumba, bato mabe. Bango bazoluka baboma biso kaka Congo ekufa. Alonga Rachidi nazalaka na kanda makasi. Yango nayebisaka peuple na ngai. Likambo Congo ezosenga totelema. Bobanga komo te wana aza général wana tango fort kobanga yete aza mutu lokola yo. Tant qu'aza très ako mérité te que non biso to pese confiance. Il faut baltike la biso mboka na biso. Ce sont des traîtres. Caméra atike la biso mboka. Tango fort atike la biso mboka. Tumba atike la biso mboka. Bango nyos ba traître nyos. Atike la biso mboka na biso to vivre na kimia. Trahison. Bande ko na ngai. Omone loko nazali koloba. Officier na biso bazali ko travailler na caméra. Les mêmes caméras wana azali ko travailler na ba conseiller chef de l'État. Yo moni ba makam o nyonso ba trahison ezo salima. Source nango ezali caméra. Caméra azali lisu ya France, azali lisu ya ba américain. Lisu ya ba canadien. Yo moni makam nyonso to sala ezo koma boy. Caméra ndi azali ko coordonner nyonso. Yende azana kati ya pouvoir. Donc soto pikoli caméra yeba ke to gagner guerre oyo. Ba général o nyonso bazo bunda te bazo pesa commandement te bazo kosa ke ba ministre ezate tala na Ramaphosa ko takamwe bazo loba ke ba ministre ezate mais aussi longtemps ba ministre ezale nyonso wana eza plan na bango. Alors il faut to pikola caméra pour armer zo souffle pour mboka zo souffle tant que caméra azaka kawana bande ko tokolela mingi ngai Rachidi nazali kolobi photo sala ba marche moko pour na caméra soki ezo senga to benga na ye akima na nzela ba marche pour l'état zo solution te pour na caméra et c'est pour mandat na ye lokola na esilité. Alors l'État lokola pe alingi koboma gouvernement o tatika kaka na premier ministre na ministre de justice na ministre intérieur alingi kosala bongo te. Alors biso peuple siko nga Rachidi nazoloba nazali kobongisa nani ba makambo lokola to landela nani makambo o na ndenga mulimu soki sili ba prière na ko organiser marche moko kafu contre caméra penda.